Makamunini, makamni. Eh, tala, batu. Likambo mekaka kokwe la fois maiki kalambai. Maiki kalambai mekaka kozwaka likambo. Mama nangaye biso ba chimi peniel toko marché. Toko marché bien, toko marché bandeko nangayi. Yamaiki nini, tolinga yoka bongo. Yamaiki, nini papa, nini, yamaiki nini. Zamba lola bon, yamaiki, to solo la no yamaiki. Siko yo ke sa crise ndeni. Yamaiki, parce que c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Ya bongote. C'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Yamaiki yo sali crise nan kutu misi ba vidéo te. Pour Moïse Mbiye alobi, ye abandaki ko enregistrer bapel na ye. Obengi Moïse Mbiye, ye bakoza ki enregistrer. Obengaki Moïse Mbiye, eza na 2019, eza na 2020, eza na abi depuis 2019. Atia des enregistrements na France, des enregistrements na Kisasa, enregistrement mako atia onso na mboka ni na ngwana tangi e yokani kutu biente. Moïse Mbiye alobi aza na vidéo ya un pasteur avec une femme mariée. Vidéo ezali siko Yamaiki nanu kutu vidéo ye na réseaux sociaux te yo so cadaveri avant bwendenge ni Yamaiki. Yamaiki vidéo nanu eye na si le toite ba vidéo ndengo zo chukuma nanu to monite. Yamaiki vidéo ndengo zo chukuma chuku agale chuku Yamaiki vidéo nanu eye na si le toite ya maman lancé ka flash, ya maman lancé ka juste simple flash, ya maman lancé ka flash nazana ba vidéo ya un pasteur mais abimisi nanu te Yamaiki ya maman pesika avant goût que vidéo ezali mais nanu abimisi vidéo te siko yo mi kadaveli avant boyendenge nini Yamaiki elo ni ekweiseli yo et puis masque oche okangi masque bien te Yamaiki coronavirus ezali surtout na mboko oyo bino bozawana surtout kuna Omicron papa bazayon Omicron ezali surtout na mboka oyo zawana Omicron ezali ma copine Joël Mbouyi que j'ai sali depuis Dallas motema ya Jocelyn Mavuba maman na Prince auchi kozwa coronavirus azui mon pepe ya coronavirus abi miss na bimeka nde zaka to bimaka to ekotambola ka neso nde naza moyete na quarantaine na ndaku moyete na mwana kutu na moyete nazo kadaba masque mulungi na kati ya ndaku bozolamba na chaleur ya cuisine na ba masque na okoka kute coronavirus. Yamaiki masque wana po chango pe bien te batu boche Yamaiki masque wana bien te masque etangiti na zolo te zolo eza polele nzambe na ngai bo protéger bo bongisa nanu masque wana ya Yamaiki bo bongisa Yamaiki masque pardon na bino pardon ambulance bongisa nanu Yamaiki masque po kuna ya koro azali yako azali bongisa nanu Yamaiki masque pardon po zolo madusu ya zolo etikali polele coronavirus alingaka madusu ya zolo te alingi munoko polele te alingi madusu ya zolo polele te noko koro alingi madusu ya zolo polele te alingi munoko polele te masque bolatisi Maiki Kalambai bochiki madusu ya zolo polele bobongisa pardon na bino bobongisa toza na pose ya papa bazayon s'il vous plaît bobongisi la biso ya Maiki masque bochiki madusu ya zolo polele mupepa coronavirus elingi madusu ya zolo polele te elingi munoko polele te toza na posa papa bazayon pardon na bino parce que Moïse Mbiye alobi depuis 2019 abandaki ko enregistrer des enregistrements na France des enregistrements na Kisasa enregistrement so na mboka ni atangi wana na ebite
Ya momo nanu kuta bimisi ba video te ya Mike yo so mi cadaveri avant boye ndenge nini. Ndenge nini mi cadaveri avant boye fala ke ozela biso to lingaka boye la kabiso ba matière. Boye la kabiso ba matière, boye la biso ba matière. Biso toza bisika bokota ki na kati ya boteli kokende kokushaka na basi ya ba pasteur na basi ya mabala biso toza. Ya Mike ko sala boete pardon ya Mike nengina sa sieste me na kokite na moni dossier au flou na koti kune pa maman international na zoko kate na ye pa Yvette petite sœur à quartier na kokite na bimi kune pa saratola na kokite na bina saka moi na lobaka moi loko ya Mike faisons la part des choses yo mi cadaveri avant boye ndenge ni nzela nanu. Papa Zion, please, s'il vous plaît, s'il te plaît, please, Papa Zion, zela nanu, kokene nanu boesiko, te zela nanu, ba video ebima nanu, ba voice nanu ebima na ba video ebima. Comment koko sabiso boesiko, ba yokelo mawa, po ba yokelo mawa ke bo chika bo bimisa ba video te tala kuta sali crise ana urgence na koma. Papa Zion, chika ko bika loaza. Papa Zion bika loaza bika ko Papa Zion o mikweleli avambo ndenge nini yo bongo na biso Papa Zion o mikweleli avambo ndenge nini fale ozela nanu ba audio ebima ba video ya mitakala ebima comme ça biso ba analyser to ya na biso ko analyser ozo comprendre papa biso baz analyser to yana biso ko analyser siko Papa Bazayani nanu kutu video ya mutakala nanu ebimi tende ngozo chuku mama sali bala mba moko kwei o sali boye poani obeti mabe obeti mabe ya Mike Papa Bazayani obeti mabe o mikoleli boye do yo za no esprit te donc ya maman ndenga na ning afente yo ka ya pamba tala ndengo panzani ya Mike ozaka no esprit te yo so ezaka mutakala ya peniel wana ndoke na église na yo na téléphone muso aneza to chana maloba na ya nani ya Mike ndenga ndoloba peniel nzambe basakana na yete nzambe soka linga betu egogo nzambe soka betu egogo na ye siko to loba ni ya Mike yo pe nzamba betu egogo tenza makasi yo potong ya peniel bimaki ya Mike peniel asala église te Pene na sala crise ta ya Mike za makasi yo ya Mike ndeni okomi koya omi koyeli ya vambo ndeni chiko sabo ko ya Mike chiko na nubwe biso za posa matière ya Mike Papa Zion chiko na nubwe lamuka no bisiko zali Papa Zion lamuka no bisiko zali ko sabo ete biso za posa matière ya momo na bimisi ba audio te deni le supe kuna lobi kuna oya simbi ya momo asimbi ngai ba voice eza ba audio ezali ba video ezali pas pétage yela biso ba video yela biso ba audio biso to ozela ba audio poto sa ba analyse siko ya Mike yo mikweleli avant boye ndenge nini Papa Bazayoni o mikweleli avant boye ndenge nini nanu kutu ba audio na ba video ebimite yo so mi cadaveri avant boye pourquoi kosa boite ya Mike lamuka nanu ko ya Mike ya Mike lamuka nanu kosa boite kosa biso boite pardon biso to linga ba matière ya Mike Papa Bazayon biso to linga ba YouTube nzombe biso to linga ba matière ya bio bien lamuka nanu Papa Bazayon pardon kosa boite Papa Bazayon oko trahi biso boite surtout biso batoza libanda ya mboka po chika komona ngate na chekiti na yambi ya Mike pembeni na ndiko poser ba question ngamo ya Mike ngamo journaliste ngamo micro ngamo caméra ngamo montage ngamo soki balancer ngamo kiti ngamo table ngamo nyonso bien ya Mike kosa biso boete papa lamuka nanu pardon lamuka nanu biso za na posa matière tozozela ya momo abwaka ba voice na ba audio na ba pende bo bande ko benga ye biso tozozela ba video ya Mike komo ko mikwelela vambo eko bandeko boza pemena ya Mike bo keba na mpepa coronavirus bo bongisa ye masque wana ekangika munoko zolo etika lipolele virus alingi ko yo ko mona zolo polele te alingi ko mona munoko polele te erangoyo et pourtant et puis na mboko wana bazao na mboko wana za wana erangoyo
virus ani komona zolo polele te ani komona munoko polele te bobongisa ya Mike masque era ngoyo bobongisa ye masque pardon na bino bobongisa Mike masque bokanga ye zolo bien bokanga ye munoko bien poka na kati ya urgence wana ko okipe ko lokota virus ko na mpepa virus kana urgence wana bisika bokena ye bozo yoke kaka na urgence wana bisika bokena ye akokipe ko lokota akokipe mu PPP ya virus pe kokipe ko zoye ka ndenge ka bokene na urgence na modèle bokenele na urgence bokange zolo te bozipi zolo te botiki madusu azolo polele bino bokainka munoko besi bino mpepa virus ezozwa ka munoko ezozwa na zolo na munoko donc tango lati masque kanga na zolo kanga na munoko bino bokangi munoko bozwi zolo botiki polele kasi mu pepe so akute na mu pepe kote na njela zolo no bosala no boete biso za posa ya Mike toza na posa ya Mike bosala boete bo protéger les biso ya Mike kuna bien parce que ya moment za na ba plan ya moment aza na ba plan ya moment fa boaka ba plan zali o banda ko enregistrer depuis 2019 ba pelo ba vidéo ba caméra ba audio ba caché ba nini ya moment aza nango o ya simbi ya moment asimbi pasteur pétage tozo zela la biso matière siko ya Mike yo mikwele ya vambo endeni elinko lobani to cesser les faits to ko cesser les faits matière ba biobwe na ba koma ba Sandra Mbuya za na kati o Sandra Mbuya balaka vierge Sandra Mbuya zaka mna nu fiancé ya Moïse Mbiya kena ko sala Sandra Mbuya checking na hôpital pe ba soki aza vierge Moïse Mbiya azaka pe ko bimana Deborah Lukalu ba retomber za na kati ya dossier yo ya Mike yo koko ya vambo ete chika ba je papa Zion chika ba je pardon okoko ya vambo ete ba retomber za na kati babi base ba pasteur ba komboza na kati base mikonzi ba komboza na kati base mabala ba komboza ba retomber eza na dossier o makasi pian siko ya Mike quand on parle de Madjabou c'est Mike Kalambai siko nanu kutu ya moment balancer biso ba audio te ba vidéo te yo bandi da komi kwele déjà vambo endeni pardon ya Mike ko sa biso boete pardon Saint-Esprit protégé ya Mike bisika zali molimo mo santo batela papa Bazayon bisika zali coronavirus komona madusu azola papa Bazayon te coronavirus komona munoka papa Bazayon te nzambe sala bato bako surveiller ya Mike kuna na soins intensifs nzambe ba protéger ye molimo mo santo oh nzamba lola makila na Yesu batela ya Mike Saint-Esprit zala na ya Mike place azali papa na kombo na Yesu Christ na kombo na Yesu Kristu alléluia na kombo na Yesu Kristu Seigneur Jésus batela ya Mike akuta na mpepa omicron te akuta na coronavirus te nzambe la ngai po madusu azolo batiki polele bakangie ka munoko nzambe Yesu batela Mike Kalambai to ana posa na ye po ya momo aza na ba plan toza na posa Mike Kalambai ya momo aza na ba plan ya momo aza na ba plan ya momo aza na ba matière ya bio alors ya Mike yo koko sabiso boete pardon ya Mike yoko komi kwele la vambo ete pardon ya Mike la muka recevez l'onction de la muka ya Mike papa Bazayon recevez onction de la muka recevez l'onction de la muka recevez l'onction de la muka au nom puissant de Jésus alléluia ya Mike recevez l'onction de la muka oh Nzambe oh Jésus oh Seigneur makambo ezali bandeko na ngai à qui mettre les confiance nzambe to sa nini nzambe na mokili na yo to sa nini ya Mike yo ko ya boete et comme peut tout na yo Peniel pas le kan église ateya Peniel pas loba na esaki bino nzambe soka gogoli yo soki nzambe linga longo agogola yo c'est le temps de Peniel peut siko tout na ya beta pe maboko na sepeli na conseil ya papa Henri papa o ableke ba Frank Mulaja ba uchi ko kufela soki pe nani yango ba kufeli wana akomi na page ne alobi bandeko na yoki pasi oyo baninga ba yokaka na yoki pasi oyo baninga ba yokaka tangu ba bungisa ka ba être cher tangu ba problème ekomela ka bango na yoki pasi wana yango soki mutu azwi likambu ko welela nanu ko finga te ko welela nanu ko loba mabete ko welela nanu ko sala mabete zala na maîtrise po oyebite un jour yo poko ko kwela pe likambu ya Mike tala ndingo popolaki mama ya bana na yo ex na yo otalaki atate ndinga botela yo bana pasi ya 9 mois
passe à 9 mois tala ki yango te o dimine peniel na kiliti devant la chair o tala tete ningo zaka ko chuku ma peniel butu chaque 4 heures soki di sango etelemi peniel atazaki na pongi ya maiko zo chuku ma peniel na chiluba nyoso mwane tu alangila lekela mwane tu o tala ki atawana te ata passe à 9 mois malgré ma belle peniel o tala ki yango te o yaki ko tandela biso peniel en expéditeur soki nzambe alinga gogola yo soki nzambe abeti yo mbata. Voilà les retombées bandeko soki likambo ekoleli mutu na réseaux sociaux yaka faisons la part des choses ko chuba mbeli te po Teresa ka glissante lobi pe ya yo pe ko ya maiki ko sa boete pardon ya maiki papa ba Zion zonga nanu ko sa boete pardon biso fo ya momo pesa biso ba matière to oze la matière Seigneur Nzambe abonnez-vous massivement to oze la ba matière dossier il y a de l'eau et à boire et à manger et à rassasier et à dormir. Bisous bye.